Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Il a guéri les malades et les muets ont parlé. Il a ressuscité les morts. Il a marché sur les eaux. Merci beaucoup. Ndekonyonso so na Diaspo RDC. Na sepela kana bino makasi parce que bolanda kanga vraiment ebele na site oyo. Yango na pamboli vraiment colosite vraiment Pirus Bunga. Est-ce que vous allez nzamba pambolo makasi pona yebisi yo te na nzela na yo bato ebele babiki ponga na zolika na site na yo bazotala donc bato bazo kopesa ba problème na bango et puis na bokasi ya nzambe pe na misungi ya molimo na nzambe na sagesse na capacité o nzamba pesanga pona kobongisa bango en tout cas bato bazobonga bato baza réparer nzamba ozanga kopambola yo te et puis bato bazozwa sagesse makasi na mateya oyo. Merci nzamba pambola bino nyonso balandi ya mokili mobimba mingi penza balandi ya Congo démocratique awa na mboka na biso. Ngai wa bino mama Israel la joie na zaka mboka ya Congo na vandaka na bandal. Nazaka na bandal na Mola Kimbondo, avenue Kimbondo numéro 164 kasi naza mwana mwasi wa kola na avenue Batete la numéro 22 pene ya wenze ya Mola. Na fandaka na avenue Tonde pene ya hôpital na ngai oyo kombo na yango centre Tonganzoto. Nazali mama oyo na tango akala kombo na ngezalaka mama patience bongo Yesu Kristo ayeko pesa ngai kombo Israel la joie pona musala oyo ya chakati na ngai pona ba sexe na bino pe pona ba santé na bino pe na makamu na ebele. Numéro na ngai ya téléphone ezalaka 089 94 42 825 089 94 42 825. Ezali numéro moko public oyo baba benga kanga nango to pe yo koko benga na 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95. Na ba numéro mibale oyo ko benga ngai yeba te nazali pe na numéro moko numéro nezali na imo Skype WhatsApp po boto tala na katongo na nakaboye to mona na ba photo pepe pona ba message belé. Numéro nezali 082 83 70 504 082 83 70 504. Numéro on a soko c'est plus comme on langa vraiment comme on langa vraiment na imo Skype comme on langa pe na toko sola na Viber pe na WhatsApp. Wana ezali numéro moko ya kitoko po total na kaboito mona ozo mona ngai ngape na so mona yo mtoza musika toza na Kinshasa toza na Afrique ya Brazzaville pemeni awa toko mona na penza face à face na imo surtout soko za musika na tindelo bakisi yo komona nga penza face à face na imo na yo pe obandi ko latsanga bakisi oyo nga na tindeli yo po ba escroc na mokili bakomi ebele. Nga babino mama Israel la joie komona mutu moko akoso te oyo aza mama Israel la joie akamati bakisa lokuta apesi yo ngada nazana bakiso ya mama Israel la joie oyo yesa kachombo munene mulai ke bana escroquerie zamba bikso na escroquerie. Okomona mutu mususu olobi uno kutu ndingi nazalia wanga mutu nategela ka mama Israel la joie ngana na mutu ategela nga biloko te ngana zaka kana bato basela nga distribution abupia soki bato bazana musika batinda kambongo pana ngai alenga na yebisi mutu wana biloko ya kopeso me bato mususu bazalaka soki ndeni na ko comprendre bango te okomona te oleta benga nga boya akemba la moko esika basaka distribution biloko nanga akazu biloko singa komo bengonga na otiozo biloko nga bi pardon papa na yebi ote wana escroquerie
Bon, sikoyo, ngai wabino mama Israël a joie distribution à biloko nanga et ça makana Londres na mukolo nango. Londres distribution ezalaka seulement chaque vendredi. Na mutu atindela kingai mbongo na ye avant vendredi. France distribution à biloko nanga ezalaka seulement mercredi na mutu atindela kimbongo na ye avant mercredi. Distribution na Allemagne na mukolo nango. Na Hollande distribution eza na mukolo nango. Na Belgique distribution eza na mukolo nango. Na salaka bongo pona ordre. Na mokili mobimba soko bengi ngai okoyeba lolenge nini yo kozwa biloko na yo sans problème parce que ngai wabino mama Israël a joie nazali responsable ya centre tonga nzoto nayebani na ministère ya santé ya mboka na biso nazaka na mikanda nyonso pe biloko na ngai ezali vérifié na l'état na ba laboratoire nyonso. Nazali mama Israël a joie oyo asalela bana mibali bilia ya sexe bilia ya chombo nasalela bino bo pikiliki démarrer énergie konzo telemisa lendi sa vimbisa na pomade chombo nasalela bino biloko wana pona bandeko bazana problème ya sexe ya muke mukuse pe pona bato bazali na problème ya sexe ezali kobeta bobele un coup deuxième coup difficile ezali kokota boye lembi na kati pona bato bazali kobeta ba panne sèche pe pona bato oyo bazali na sexe mort tué par le biabia soit par une maladie quelconque sexe oyo ezali ya kokufa na bokono moko songolo pakala oyo nyokola nzoto nongonga mulai ndakisa bokono lokola diabète tension to bokono mosusu to pe ba émotion ba problème mosusu okutana nango ya ebele. Comme le sexe de l'homme est sensible et bela qui écoute un problème est commis vraiment en panne. Yoko bien dans la 089 94 42 825 dans Kilumba Oyo ngai wabino mama ya bana mibali nazali disponible na disposition na bino mikolo oyo na uti ko singisa studio na album oyo na uti ko yembela nzambe oya bikisa bino ngana zali munganga oyo Jova Rafakati nanga le joki geri na uti ko singisa bino album ya Anacorona kaya mingi te bomona ba clip na site na mina Diaspora R2C na kopesa bino mwa acapella parce que studio style vraiment le mbona biso eza kitoko. Il a guéri les malades et les muets ont parlé. Il a ressuscité les morts. Il a marché sur les eaux. Il continue à opérer. Il continue à faire les œuvres. Il ne changera jamais. Et Zobima, studio Abu, puis on a salé nos baclips. Nakoloba mingi tele lo nazo pambola bino seko pambola pe nazo bino te mokolo ya jeudi na koyamba ba appel te parce que nakomata na ngomba pona kobondela pona bato bazana ba cas spirituel bato diable ya bobi ba sexe na bango ba mari de nuit ba femme de nuit to pe ba maladie spirituelle le maladie des sorts nazo mata na ngomba jeudi pona kobondela pona bino nazali wa bino mama Israël a joie mama ya bana mibali naza kokoba kosala musala nzambe pona nazokoba koswani bino kobonisa bino bana mibali nyonso kasi eloko nazosenga bino mpona émission tobata mabana mpo bachombo ezomona na mesa tobata mabana mpo tozolobela likambo ya rapport sexuel bon nalaki bino te na émission oyo ezali goya tokosola mingi mpona lelo tosuki awa nzambe apambola moto nyonso merci beaucoup amen. Il a guéri les malades et les muets ont parlé. Il a ressuscité les morts. Il a marché sur les eaux. Il continue à opérer. Il continue à faire les œuvres. Il ne changera jamais. Et